Eh bien, notre cher fidèle de la voix du peuple, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur Kakandenge Zalara toujours, la carte émission Nabino Tala Lelo, avec votre humble serviteur, les mbokatiers de la presse Julien Botalata, la Tala Lelo. Minga Rolobezate, Lelo vraiment, Bomoni vraiment, les mbokatiers de la presse Tala Lelo, Akanga Mabokote, Alingaki Alobaki, Lemba, Tozali na Matanga. Lemba Tozali na Matanga, Touti Kobung Sabongo, le grand parolier, Obabengi la combo leader Kachama, mon ami, Okepe Tokoli na Epe, Asala Bamebele, Moutapesa, Diki Diki, Ferre, Moutapesa, plat favori, Kofelo Mide, Moutapesa, Banzamba, Claudia, Jibem Piana, Touti Ko perdre, et qui a travaillé, Batebele, Adolphe Dominguez, Claudia Bakisa, même na disque, il y a Flashing Geta, leader Kachama pas travaillé. Même na disque héritier Watanabe Ozo Bimanga les mbokate de la presse Julien Botalata Talelo nazo confirmer yango na yebi pourquoi nazo ba bongo parce que na salaki penaye aza mutu so à travers ma mingi ndenge zara toujours ndeko na biso ota otika biso autaki na ye ko travailler kaka ndenge zalaka auti ko travailler na ba artiste musicien aiki ko zonga na ndako azaki na posa alia na kolia azaki na posa alia balambeli epe biloko pe aposa na ya alia ki mais chose étonnante ndeko banda alalaki alamuka kite nde mama talaki ke non lobi mo ndenge ni mwana ngai Kachama banda kotaki alalaki azola mukate bakene bakuti mutu Chris nde bayako kene na hôpital ya Saint Gabriel o ezali na Lemba terminus nazo préciser bongo tozali na Kinshasa na commune ya Lemba avenue Miaou esika wapi nzoto ya leader Kachama esika ezali awa ebimi lelo mokolo ya samedi le 19 septembre 2015, na complicité ya Yemoko Vincent Louis le cordon ainsi na biso et pourquoi pas na Paru et Sao et si ka bitoko beta masolo boye ba mingi oboye ba kité à travers leader Kachama azalaki nani pe azalaki nini car ndé tolobaki tokanga moi de 3 ndeko na yepe o bazalaki pe près baza pe pembe na biso bokoka pe boye ba témoignage en même temps ndenge pe ba invité musu pe ba roya bokoye ba ndenge zalaka toujours avec votre humble serviteur le mbokate de la presse Julien Botalata Tala Lelo oyoyo ezake so bomoni Julien Botalata la seke bomoni Moïse Sabiti bomoni Pichuna Sonia bomoni Sydney Langa en Australie Pichuna Sonia à Londres Moïse Sabiti partout Londres Kinshasa Afrique du Sud na ebike à travers émission Tala Lelo boko découvrir boye ba mingi oboye ba quitter merci beaucoup vraiment.
locataires. Mais biso de bâtiment mokilo banda qu'on a biso chaque mois il faut te changer couleur. Alléluia. Benda Cher fidèle ndezara toujours Julien Botalata tozo le leader Kachama toza pena héritier Watanabe o azali bongo artiste et musicien aye ko honorer parolier na bango héritier Watanabe eza émission tala lelo na site La Voix du Peuple là partout dans le monde. Votre impression par rapport au père de leader Kachama? C'est un sentiment de douleur, c'est un parce que na matanga batbakoza na sengote batbakoza na fête. Donc voilà, leader aza moko ya bato baida na écriture. Na leader ndeto commun nzembo ya Kimberly meilleur choix. Deko Dadi Kimberly. Dadi Kimberly asuka na otwe mbana ingeta. Tokoma ngona na komazwa aide ya ye na ndeko moko ya ser Arafat na matete. Mais la plus grande partie leader Kachama mtakoma rango. Donc un album nanga pe na osala leader Kachama azata na ba 2 ou 3 ou 4 titres même. Na disque Ozo Bima o yangamuru. Donc on a rosa les aïkas pour assister de babara tous à la RABC mon père pas si donc voilà. Je ne pouvais pas rester indifférent. Il fallait na mon accord, na sala maram tundenge ba tutu ba salaka. Après voilà, na tout un chacun de nous o yeba leader to alinga leader ay otala e après accueilli po yasuka toromona Yasuka Toromona nana yeza lelo. Donc je devais quand même venir na sens wana. Dans na sens wana mais to ka mokandeli ba parolier artiste musicien to monka héritier Watanabe na habité ezapona nini? Na habité na commenter maramnanga na commenter mamba batute na respect na ya bandeko ya ba vie ya ba massa na kolo ba maram sur batute et so nga na yaki nga na yeko lela. Donc balobaka nini donc muna mutalela na ndenge na ye. Mutu supa ko lela a rolinga lela pe na musika. Donc nga na préféra ki nga na ya et ceux qui c'est que ils commis accusation. Je suis pas venu ici pour accuser les gens. Pour moi mon père parfait à 100%. Donc voilà, dans son sens. Héritier Watanabe partout dans le monde et pas pitu national Watanabe. Moi de la fin des années il peut message nous allons la famille à leader Kachama. Courage, Dieu donne. Yemo pe comme t'as pouvoir à récupérer. Après ça bango, après ça biso leader. Yemo pe m'ta récupérer
Amdoula, donc Nzamba Kumbama. La gloire n'a pas grâce à son gueule parce qu'il est écrit dans la Bible que dans toutes les circonstances, il faut glorifier le nom de l'Éternel. Donc, Nakumisika Nzambe quoi. Donc voilà. En tout cas, un grand merci vraiment héritier Watanabe Nandenge qui oye ko rendre hommage na les paroliers leaders Kachama. Merci vraiment. Merci mingi. Ouais, merci beaucoup na Pichu na Sonia Watanabe pourquoi pas na Moïse Sabiti na bigo zaki partout au Borota la biso, toza toujours kolela artiste parolier na biso leader Kachama o azaki ko sala mingi pe pour mboka na biso. Na yebike bazaki formé Belende Tingai na otiko soana Adolphe Dominguez mais Adolphe Abisinga botalatala nazobanga. Dans téléphone et pas souki. Adolphe Dominguez a bisinga botalata na zobanga na lemba ba robeta ngai. Na solo na artiste et musicien de prix a bisinga botalata na yoki ke bazobeta. Adolphe Kutazanega kalamingi tazana na sima wa. A bisinga la bi bazo robeta mais tozo saka toujours musala sonne za toujours exousia et ça yo ndenge za toujours. Un grand merci na Shekina, un grand merci na Bénédicte Parou et Sao. Binono soit partout dans le monde esca botala sur le monde. Merci vraiment, merci. Bien cher ami internaute, comme nous tous en matin toujours la dans Abisso leader Kachama, tout le monde présence il y a artiste musicien Abisso Tatiana, donc tout un peu tous bonjour Tatiana. Bonjour. Tout le monde en matin il y a leader un parolier au Aibani Mokili Mobimba, na mon Nabino artiste, un témoignage par rapport à présence na yo ils a plus pour l'année. En fait c'est mon ami tu vois. C'est un de mes amis qui en tant que parolier, voilà. Minga le Béaté, voilà, c'est un peu ça. Un ami, un parolier, pour Ibanaginae, mais témoignage par rapport à Moussala, parce que tout le monde va découvrir rien de sur net, mais yo personnellement, qui parolier, et là, par rapport à Moussala, comment il faisait son travail? Il faisait bien son travail. Pour moi, leader à mes mains qui style la musique à Congo. Franchement, bien sûr que Aébana qui va monter, mais il a apporté quelque chose, intelligence, savoir-faire à transmettre un repas grand et ça style mon ramema qui la musique congolaise pour moi, donc c'est quelqu'un qui est parti, voilà. Je sais même pas ce qui voilà, un peu ça, on est un peu triste, je suis désolée. Comprenez-nous vraiment, Kachama a confié le Wamoro tellement brusque, mais déjà, il pose ça l'album, on va retrouver quelques titres. Oui, j'espère bien. Dans le titre, mon courrier m'avait laissé en tant qu'ami. J'espère que bon, voilà, on a comme en mémoire de Kachama, vous allez voir. Ça ira. Merci, Julien. Quand on est au bagui, là toujours beau comprendre les moutazos la main. Azo kokate mais tozo obligé to sala on detinga pe nazo ma passe makasi Tatiana na bi que leader Kachama za pe mutu ozo so ana pe mingi. Est-ce que na place ni ozo che tant qui va parler. Place na yo place ozo che place ni. Bon, en fait, non, on travaille, on parole monter le quoi Kachama, tu vois. Donc, il était pour moi, on a qui premier, on a Yebakina savoir-faire. Pour moi, je le plaçais numéro 1, voilà, bien sûr, toi, là, grand et belé. Mais la génération est vraiment acquis numéro 1. Est-ce que Ndebo Betaralisona na leader Kachama? Na mo banzembo o leader Kachama tia même il y a bateau. Mais bien nani to lobi o yembate mais o mo ba istreka parce que ngana za nga mo panzisango. Mo banzembo ya ibisa ko kino nzembo tatiana ngana chanzembo ngana chanzembo. Mingi. Neti mawana ngazoko kate kolimo na motema nanga. Bona zoko kate ko bungiselili na yo. Voilà. Banzembo ze bereza. Kolela te yo moto mominga kosala sama kudile donc banzembo za vraiment belé on a ebi quoi na zala qui quand il composait ça avant que apé ça même baron j'étais là quoi, voilà, c'est un peu triste pour moi. Je suis vraiment désolée. En tout cas beau comprendre que ndenge Tatiana ezo sala e passe ndezo sabiso menga mo pe na osaka effort moi de la fin nos années lipo message no ko pe sa pe na famille ya leader Kachama. Le Kachama, on ne t'oubliera jamais, voilà. Il y a un mot de fin. Un mot de fin, c'est bien, vraiment merci. Partout dans le monde, sur la voix du peuple et puis une émission Tala Lelo. Dans un micro et pas Vincent Chilouis, Yoazalino Cordo, un grand merci à Pichu Sonia Watanabe. Un grand merci à Moïse Sabiti Sine, Langa Patrick Botalatala.
Merci Tatiana, redisposer nayo parce que vous qui cimetière. Vous allez parmi batu oyo bachap ma bamayele na bango mais les attentes ko lo bayango te. Est-ce que ton leader ka chama kota ki na monde ngo o fungolele ke pe maboko tant que doyen ndeti nga beno luku ko aida ki ngai popon mo pasula pa aida ngai. Leader ka chama po déjà kufi so ka na bo moya nga témoigner. Alba na ngai ke vie alukanga po to kutana na ye. Alba vie so nga na koma na suma ye le po na yo kayo. Abina yo kayo makamu yo yaki na kata makama muziki sala ke ngapina na koma aluka ngai ti ya na ndaku na ngana yolo na yeba ke ayaki jour mobo na Chesco bagi na Chesco ayela nga whisky ana ndaku to sala ambiance to lia to mela a découvrir que naza moto yo na contribuer na mali na ye to ke na ye to tamula na ye partout to teka penze ngana ye sika moko to teka nze ngana sika moko sabinga ngam comme ça bia vioza binga bitena na bia vie pia kama beto kende e pa wera na ye ba jour ngo ya zilanga na jiji na zui pe taxi to ke ti e pa wera na ma campagne to travailler nze mo na album ya wera ya suko ya chaki mutu ngana che refrain to chepe on a flashing geta album was o wera tour flashing geta album was to travailler nze mo ngana ye ya chaki mutu ngana che refrain donc wera pas libérer biso ko libérer biso to yana biso na victoire to vana petit nanga Vivigas nga naza mi placer le bango toza parmi bato peu ba solo long mingi vraiment attends moi 3 4 ba chanson oyo ba œuvre au leader ka chamatiki oyo boye ma mo expliquer ba tuka ba Hollanda partout dans le monde parce que ba otalo partout dans le monde ça site internet la voix du peuple Vincent Chiluiz attends moi quelques titres ba chanson oyo leader ka chamatika ba titre on a yebi o ato ya yemba ngope avant pesa on a okaje pa na ye na okango et pas faire le rôle à Kachou l'écologue wana Kachou de nze mususu na oka papi kake o ngana yoka on a yoka avant que apesa bon les mususu sont ngana ebité mususu c'est pas yebi mo pour travailler moko mais on a yoka zali Kachou de collègue wana na papi kake. OK moi de la fin nos années na ba otalo partout dans le monde moi de la fin zaka ke eza passe mingi pour te perdre moko oya maele kati na mboka na biso. Donc na sepeli pour tout appel ma collègue na biso ba petit na biso ba za bango tout awa ba parole ba tout na bongo na moko ba parole minene ba za ba gelo ba leonganga ba place ba petit Kelly ba tout ba ali ba ami Daniel tous belé biso noso ba katanga tous na Jojo président Jojo do tous belé. Merci beaucoup quand on est toujours partager mingi au quitter à travers votre site La Voix du Peuple. Il y a Vincent Chiluiz avec votre humble serviteur le Mbokate de la presse Julien Botalatala Tala Lelo toujours partager toujours na bande kona biso ba parolier au koto wa peto beta masolo mbotendeko na ebike au site internet La Voix du Peuple landa partout dans le monde. Vincent Chiluiz nga indi Julien Botalatala na ebi me batu ba ebi te na ba obayebi sala bio se présenter na Botalatala. Oui nga komo na Léon Nganga ma parolier bato pe bayo kaka na banzembu Léon Nganga donc o ba to chance au monde ezangai quoi. Léon Nganga to ebike boti ko kufela moko ya bino na ebite vraiment mot de circonstance na ezali nini. Bon ezaka mes condoléances na famille na et puis na ba musicien o balingaka et pe na biso nyosu donc mes condoléances to yeka to le la master to le la leader Kachama alaki un bon guitariste un bon mélodiste. Et puis, Azaki pe ko salabanze mon soudement ça va. Tobi ke batba Hollando partout dans le monde et ko sala pe moi bien. Leader Kachama Kei atika pe mo bablo na ebike zaka moi pasi. Bolo ba bablo oyo ko sala ki me yelo ko sa ki na ebike problème ya tina batola muso. Tama 2 3 4 chansons oyo oyebike leader Kachama pe atika ba Evo na. Oui. Titre nango. Oui, qui parole ça te ke po batuba mona mabe qui parole to sala musala ki ndokite. C'est tout ça la musala qui ndoki toko ka soni poto bomba mais tout ça na biso qui parler tout ça na biso bien na ba musicien bon ba titre na bi titre na mo ya sike tu Mbappé na album awera boye nze mo boye o déplique fala yemba mais déplique mutaimbi ngote jeune mo boye sika na maison Arkeli bon limousine wa utake pas Adolphe Dominguez wana nzembo wana eza nzembo akomi ngo abanda mangu avant. Donc, il y a des gens qui ont commis trop. Mot de la fin de l'année, on a une émission Tala Lelo. Bon, merci vraiment de la mission. Nous sommes soutenir. Nous sommes peut-être qui sont grand. Tous les gens qui sont bien.
oh ba monani ba participer ba pesi mo eloko na famille et salim bien vraiment nzamba pambola bango mais to sala na bango ka toujours bondeko donc bala na ba polémique té o boye té vraiment donc na pesi mbote na batu nyonso balinga biso quoi. Eh bien, Balandi assiste na biso la voix du peuple quand on est tolobaki to kangama bokote avec la complicité ya Yemoko Vincent Chiluizi le cordon assiste na biso Vincent Chiluizi mon ami et pourquoi pas na Paru et Sao quand on est na bisaki bino tozana na day ya artiste ya Eh bien, notre cher fidèle de la voix du peuple, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur Kakandenge Zalara toujours, la carte émission Nabino Tala Lelo, avec votre humble serviteur, le mbokatier de la presse Julien Botalata, la Tala Lelo. Minga Rolobezate, Lelo vraiment, Bomoni vraiment, le mbokatier de la presse Tala Lelo, Akanga Mabokote, Angakia Lobaki, Lemba, Tozali na Matanga. Lemba Tozali na Matanga, Touti Kobungisa Bongo, le grand parolier, Oba Bengi la combo leader Kachama, mon ami, Okepe Tokoli na Epe, Asala Bamebele, Moutapé ça, Diki Diki, Ferre, Moutapé ça, plat favori, Kofelo Mide, Moutapé ça, Banzamba, Claudia, Jibem Piana, Touti Ko perdre, et au Katavale, Batebele, Badolf Dominguez, Claudia Bakisa, même na disque, il y a Flashing Geta, leader Kachama pas travaillé. Même na disque héritier Watanabe Ozo Bimanga le mbokate de la presse Julien Botalata Talelo nazo confirmer yango na yebi pourquoi nazo ba bongo parce que nazalaki penaye aza mutu so à travers ma mingi ndenge zara toujours ndeko na biso ota otika biso autaki na ye ko travailler kaka ndenge zalaka auti ko travailler na ba artiste musicien aiki ko zonga na ndako azaki na posa alia na kolia azaki na posa alia balambeli epe biloko pe aposa na ya aliaki mais chose étonnante ndeko banda alalaki alamuka kite nde mama atalaki keno alobi mo ndenge nini mwana ngai Kachama banda kotaki alalaki azolamuka te bakene bakuti mutu Chris nde bayako kene na hôpital ya Saint Gabriel oyo ezali na Lemba Terminus nazo préciser bongo tozali na Kinshasa na commune ya Lemba avenue Miaou esika wapi nzoto ya leader Kachama esika ezali awa ebimi lelo mokolo ya samedi le 19 septembre 2015 na complicité ya Yemoko Vincent Chiluizi le cordon assiste na biso et pourquoi pas na Paru et Sao et si ka bitoko beta masolo boye ba mingi oboye ba kité à travers leader Kachama azalaki nani pe azalaki nini car ndé tolobaki tokanga moi 2-3 ndeko na yepe o bazalaki pe près baza pe pembe na biso bokoka pe boye ba témoignage en même temps ndenge pe ba invité musu pe ba roya bokoye ba ndenge zala kaka toujours avec votre humble serviteur le mbokate de la presse Julien Botalata Tala Lelo oyoyo ezake so bomoni Julien Botalata la seke bomoni Moïse Sabiti bomoni Pichu na Sonia bomoni Sydney Langa en Australie Pichu na Sonia à Londres Moïse Sabiti partout Londres Kinshasa Afrique du Sud na ebike à travers émission Tala Lelo boko découvrir ba mingi oboye ba quitter merci beaucoup vraiment.
biso de bato na mokili oyo bandako na biso chaque mois il faut changer couleur. Alléluia. Benda Cher fidèle ndezara toujours Julien Botalata toujours le leader Kachama tous appelés héritier Watanabe o azali bongo artiste musicien aiko honorer parolier na bango héritier Watanabe eza émission tala lelo na site La Voix du Peuple là partout dans le monde. Votre impression par rapport au père de leader Kachama? C'est un sentiment de douleur, c'est un parce que na matanga bat bakoz en sengote bat bakoz en fête. Donc voilà, leader aza moko ya bato ba ida na écriture. Na leader ndeto commun nzembo ya Kimberly meilleur choix. Deko Dadi Kimberly. Dadi Kimberly wa suka na otswemba na ingeta. To komanga na ena komazwa aide ya ye na ndeko moko ya ser Arafat na matete. Mais la plus grande partie leader Kachama mtakoma rango. Donc un album nanga pe na osala leader Kachama azata na ba 2 ou 3 ou 4 titres même. Na disque Ozo Bima o yanga moko. Donc on a les aïkas pour assister de Babara tous à la passi. Donc voilà, je ne pouvais pas rester indifférent. Il fallait na mon accord na sala maram tundenge ba tout basalaka. Après voilà, tout un chacun de nous o yeba leader to alinga leader ay otala après accueilli po yasuka toromona Yasuka Toromona nana yeza lelo. Donc je devais quand même venir na sens wana. Donc na sens wana mais to ka mokandeli ba parole artiste émission to monka héritier Watanabe na ebité ezapona nini? Na ebité na commenter maramnanga na commenter mamba batute na respect na ya bandeko ya ba vie ya ba massa na kolo ba maram sur batute et so kinga na yaki ngana eko lela. Donc balobaka nini donc muna mutalela kana ndenge na ye. Mutu supa ko lela a rolinga lela pe na musika. Donc ngana préféra kingana ya et ceux qui tout c'est que ils ont commis accusation. Je suis pas venu ici pour accuser les gens. Pour moi on a parfait à 100%. Donc voilà, dans ce sens. Héritier Watanabe partout dans le monde et pas pichu national Watanabe. Moi de la fin des années il peut message nous allons la famille à leader Kachama. Courage, Dieu donne. Yemo pe kam tana pouvoir à récupérer. Après ça bango, après ça biso leader, yemo pe mta récupérer
Amdoula, donc Nzamba Kumbama. La gloire n'a pas grâce parce qu'il est écrit dans la Bible que dans toutes les circonstances, dans toutes les circonstances, il faut glorifier le nom de l'Éternel. Donc, Nakumisika Nzambe quoi. Donc voilà. En tout cas, un grand merci vraiment Héritier Watanabe Nandenge qui oye rendre hommage na les paroliers leaders Kachama. Merci vraiment. Merci Mingi. Ouais, merci beaucoup na Pichu na Sonia Watanabe pourquoi pas na Moïse Sabiti na bi kozaki partout au Borota la biso, toza toujours collé la artiste parolier na biso leader Kachama o azaki ko sala mingi pe pour la mboka na biso. Na bi ke bazaki formé Belende Tingai na otiko soana Adolphe Dominguez mais Adolphe Abisinga botalatala nazobanga. Dans téléphone et pas souki. Adolphe Dominguez a bisinga botalata na zobanga na lemba ba robeta ngai. Na solona artiste musicien déplique a bisinga botalata na yoki ke bazobeta. Adolphe Kutazanega kalamingi tazana na sima. A bisinga la bi bazo robeta mais tozo saka toujours musana soneza toujours exousia et ça yo ndenge zalaka toujours. Un grand merci na Shekina, un grand merci na Bénédicte Parou et Sao. Binono soit partout dans le monde de ska botala sur le monde. Merci vraiment merci. Bien cher ami internaute, comme nous tous en matin à toujours la dans la solidaire Kachama, tout le monde présence il y a artiste musicien Abisso Tatiana, donc tout un peu tous bonjour Tatiana. Bonjour. Tout le monde en matin il y a leader, un parolier, Aïbani Mokili Mobimba, na mon Nabino artiste, un témoignage par rapport à la présence na yo ils a plus pour nous. En fait, c'est mon ami, tu vois. C'est un de mes amis, qui en tant que parolier, voilà. Minga le Béaté, voilà, c'est un peu ça. Un ami, un parolier, pour Ibanaginae, mais témoignage par rapport à Moussala, parce que tout le monde va découvrir rien de sur net, mais personnellement, je parolier, par rapport à Moussala, comment il faisait son travail. Il faisait bien son travail. Pour moi, leader à même qui style la musique à Congo. Franchement, bien sûr que Aébana qui va monter, mais il a apporté quelque chose, intelligence, savoir-faire à transmettre en pas grand toyebi. Et ça style mon même qui la musique congolaise pour moi, donc c'est quelqu'un qui est parti, voilà. Je sais même pas ce qui voilà, un peu ça, on est un peu triste, je suis désolée. Comprenez-nous vraiment, Kachama a confié le amour tellement plus que, mais déjà, il pose ça l'album, on va retrouver quelques titres. Oui, j'espère bien. Dans le titre, mon courrier m'avait laissé en tant qu'ami. J'espère que bon, voilà, on a comme en mémoire de Kachama, vous allez voir. Ça ira. Merci, Julien. Quand on est au bagui, là toujours beau comprendre les moutazole la main. Azo kokate mais tozo obligé to sala on detinga pe nazo ma passe makasi Tatiana na bi que leader Kachama zape mutu ozo so na pe mingi. Est-ce que na place ni ozo cha tant qui va parler. Place na yo place ozo cha place ni. Bon, en fait, non, on travaille, on a parlé, monter le quoi Kachama, tu vois. Donc, il était pour moi, Eh bien, notre cher fidèle de la voix du peuple, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur Kakanenge Zalara toujours, la carte émission Nabino Tala Lelo avec votre humble serviteur, les Mbokate de la presse Julien Botalata la Tala Lelo. Minga Rolobezate, Lelo vraiment, Bomoni vraiment, les Mbokate de la presse Tala Lelo, Akanga Mabokote, Angakia Lobake, Lemba, Tozadi na Matanga, Lemba Tozadi na Matanga, Toutiko Bungisa Bongo, le grand parolier, Obabengi na Kombo leader Kachama, mon ami, Okepe Tokoli na Epe, Asala ba Mwebele, Moutapesa, Diki Diki, Ferre, Moutapesa, plat favori, Kofelo Mide, Moutapesa, Banzamba, Claudia, Jibem Piana, Toutiko perdre, et au Katavale, Batebele, Adolphe Dominguez, Claudia Bakisa, même na disque et flashing d'état, leader Kachama pas travaillé. Même na disque héritier Watanabe Ozo Bimanga, les Mbokate de la presse Julien Botalata Talelo, nazo confirmé en onabi pourquoi nazo le babongo parce que na salaki penaye, aza mutu so à travers ma mingi, ndenge zara toujours, ndeko na biso ota otika biso autaki naye ko travailler kaka ndenge zalaka auti ko travailler na ba artiste musicien, aiki ko zonga na ndako. Azaki na posa alia, na kolia azaki na posa alia, balambeli epe biloko pe aposa na alia ki mais chose étonnante ndeko banda alalaki alamuka kite. Nde mama talaki ke non lobi mo ndenge ni mwana ngai Kachama banda kotaki alalaki azola muka te